comédie est un métier na ngai. Comédie est un musala na ngai. Soko komi na quartier na ngai pona kozwa témoignage na ngai. Okoyoka ete artiste comédien lité ya kanda afinga nanu mutu te. Aboma nanu mutu te. Ainana pena mutu te na mokili. Na vivraka na système moko. Batwa mokili bazoloba ete makila na ngana ye eyokanaka te. Lelo naza ko informer bino ke ngai makila na nga eyokanaka na mutu nyonso. Biso toza ba comédien o to soutenir ba comédien ebele. Pesa moninga chance na tana ye. Si on a ça ba comédien. Au moins dans monde comédien, dans monde comédie, tu vas tout expliquer les lots. Là dans ça artiste soit côté na kati ya scène. Abosa na ke o asa yaya, o asa papa, o asa maman, o asa mwana. C'est-à-dire to yakani na kati ya musala. Comédien moko ayebisanga o asa yaya, o asa papa, asa maman, sans caméra na mankai na miswa bato, asa te. Ngai nenge papa na ngai le pasteur de la foi à l'accent musala théâtre. Ayebisanga bo héritier famille mwana ngai. Musala ozo sala foye ba kezana bato babanda yango. Eza pe na bato batika yango yo pe loboko tika yango. Yeba ngo na théâtre yaya za yaya. Mama za mama, papa za papa. Eza na bato ebele toza ba âge moko na bango. Mais soki na tel na niveau art abima liboso na ngai. Nazana ba respect ebele ya kopesa ebisika bizwamile. Alors la maman a lobby. Tobenga na partout babakuki nyonso ya monde entier. Babakuki ya Belgique, babakuki ya France, babakuki ya Hollande, babakuki ya Suisse, ya Allemagne, ya Finlande, ya Suède, ya Norvège. Partout ici comme vous allez bobenga na événement za moko le mars na soirée kuta na kati ya Bruxelles. Na moko na bini na yaki po to finaliser makambo. Na mama beli kuto. Salle, ok, ma contrat nyonso ok, makambo nyonso ezali ok. Donc événement ezali penza to partager bonne humeur le 8 mars. Hâtez-vous, vous réservez déjà votre table na bino. VIP ezali na 50 € et monsieur ezali na 35 € avec maman Penny Antonio la main d'or. Olia bokomela avec ekozala nyonso bokomona ba bonbon na bino. Bokomona ba biscuit na bino, bokomona manager ya SV, bokomona équipe ya SV dans l'ombre au grand complet. Donc événement ezali le 8 mars. Ange ekula ça sombi de réserver déjà table na yo aux Zélani. Abakou certifié aux Zélani et événement za moko le 8 mars. Boya bo vivre mams na ba bonbon en live. Au Simba biso, to Simba bino, to partager bonne humeur biso to zana pour nous transmettre joie. Bonjour à tous. Bonjour. Bote na biso. Bonjour. Vraiment, napesi bino merci. Ndenge boye na conférence ya lelo. Pona boyoka ngai ndeko na bino, frère na bino, artiste na bino, pasteur lité ya kanda. Zambe tate ya likolo vraiment apambola bino. Na zopesa nzambe merci. Parce que yende mutu a permetaki likambo oyo esalama to pe ekokisama lolenge oya lingaki esalamela na bomoto to pe na bomwana na biso yambo ete tobotama Nzambe sayebaka parcours ya moko na moko même na makambo oyo o akokutana nango na vie na ye Nzambe sayebaka yango. Ngai moko tina sala la musala o ya comédie tant que pasteur lité ya kanda na yebaki te ke na sekisa mabota ebele ba famille ebele na niveau ya diaspora libanda mboka na yebaki grandeur nango te mais na yeko mona grandeur nango tangu na yeko kwela problème na moni penza ke bandeko na ngai botalaka ngai pe bosepelaka na ngai. Yokananu. Merci. Eza mabele na ngai, eza mabele changu.
ne grandi na kati ya Tchangu tosali basport na Tchangu tosali oyo nyonso esengeli tosala na Tchangu Nzambe apambola parce que lelo toza na attitude ya kobongisa lelo toye kopanza te lelo toye kobongisa parce que bato batondisami na makanisi ya mabe bayebi ete artiste lite akanda lelo ntango azoya kopanza azoya kobebisa azoya kokabwana na bato non ngai nabotami na kombo ya Aimé Matiadi ya Masiela naza mwana kingasani ya suka masina boyebi soki ovandi na Aimé ovandi na ngai okomprendre ke comédie eza métier na ngai comédie eza musala na ngai soki okomi na quartier na ngai mpona kozwa témoignage na ngai okoyoka ete artiste comédien lite ya kanda afinga nanu mutu te aboma nanu mutu te ayinana mpe na mutu te na mokili na vivraka na systeme moko bato ya mokili bazoloba ete makila na ngai na ye eyokanaka te lelo naza koinforme bino ke ngai makila na ngai eyokanaka na mutu nyonso biso toza bacomédien oyo tosutena bacomédien ebele pesa moninga chance na ta na ye bandeko na ngai bajournaliste bainterneti Nzambe apambola bino apambola bino nyonso ozala cameraman ozala journaliste na motema na ngai oza na considération ya munene oyo ezosanga meme na espace ya kotia yango Nzambe apambola bino betela bajournaliste maboko bajournaliste balali pongi te comédien soki ayoki kaka likambo ekomi na matoi na lobi alongwa kuna epalekisa abeta boloko fonction na ngai eza bacomédien omoi na monde ya comédien na monde ya comédie tika to explike lelo ngai naza artiste so akoti na kati ya scène abosanake oyo aza yaya oyo aza papa oyo aza mama oyo aza mwana c'est-à-dire toyaka nde na kati ya mosala comédien moko ayebisanga oyo aza yaya oyo aza papa aza mama sans caméra nga na manka ye na miso ya bato aza te ngai ndenge papa na ngai le pasteur de la foi alakisanga mosala théâtre ayebisanga boye héritier ya famille mwana ngai mosala ozosala fo oyebaki eza na bato babanda yango eza mpe na bato batika yango yo mpe lobi okotika yango yebango na théâtre yaya aza yaya mama aza mama papa aza papa eza na bato ebele toza ba age moko na bango mais soki na tele na niveau art abima liboso na ngai naza na barespect ebele ya kopesa ye bisika bizwamile Nzambe apambola baartiste comédien nyonso nasengi bolingo epa baartiste comédien lelo soki na se retrouvaki na kati ya kasho baapeli oyo nazwaki oyo ekangisaki ngai eza ya bakolege na ngai bacomédien bakolege na ngai bacomédien babengi ngai bayebisinga ke mutu moko azoluka yo kabelo mbongo azalaka na poto azoluka kabelo mbongo nazwi dérangement telema elekaki makasi nakoma boye naputi bacomédien wana te naputi nde bato baseni bakangi ngai c'est-à-dire Jésus Christ bato babomaki ye bato baliaka na ye bato babomaki ye bato bafanda na ye bato batekaki ye kaka tout autour bazalaki ne baliaki ne bamelaki na ye lelo soki nga na se retrouve na boloko ezalaki bakolegi na ngai oyo bautilisaki bango mpo bango nde bateka ngai succès oyo nayebisa bino lelo bandeko botyango na mutu na mutu aza na grâce na ye abotamaka nango nga na uti na maboko ya pasteur de la foi alakisanga kisi te meme ye moko ntango bato balobaka aza na kisi ngai natelemaka avec fox koyebisa bango nayebi papa wana bien ntango tozokema nde na quartier 13 bana 13 bazobeta biso kara bazomona biso lokola salite ntina te bato ebele bapusana pembeni na biso mpo bamoni totongwami ngai naza na tante ya kosimba kisi mpo na mosala oyo lelo nazwaki riske ya makasi riske oyo nazwi eza ya wapi eza riske ya mosala nyonso eza na bariske nango nakokoya te na televizio nakondane ye batindikaki ngai ye basalaki boye babomaki ngai te eza riske ya mosala oyo nazwi na kati ya mosala na ngai oyo nasalaka epesanga mpe mayele nayeba na kolia na banani na kovanda na banani na kotambola na banani
tolobaki seza nini bandeko na ngai tozalaka soki moto abengi yo na telefoni mon frère yaka tosala émission artiste et comédien yaka nabongisaki pièce moko mpo na yo ojoue okomona soki nalobi nakokende te kaka ndeko wana azotraite ngai okoma fier bando oyebana okoma na succès okoma fier bando oyebana sikoyo soki sikoyo lelo moto abengi nga na kei te nabangi ndenge bakolege na nga bakangisaki ngai oloba na nga nini olobaki nakomi fier olobaki nakomi fier entre temps tokomi komibanga boyebango bien soki obengi nga na telefoni omoni ke nazosala résistance ya koya comprendre ngo ke moto baswa na nyoka ata moni nyoka kopala bangaka ndenge naza boye nazomona bacomédien nyonso ndeti banyoka nakomi kobanga nazomona kaka so kolege na nga comédien abengi ngai ndeti akosala nga problème nzamba pambola mama belle fille mwana mwasi oyo nakomprenaki ye bien te me na comprendre ye sikoyo bien nzamba pambola yo belle fille mama na biso bisika bizwami yo nzamba pambola ona kozanga te koremercie yo nzamba pambola bajournaliste nde conseil na nga na kosenga eza nini bandeko comédien tozala na bolingo tozala na bomoko ndeko na bino soki azwi problème eza problème na bino tomonaka ngo na batelevizio comédien azolela bana nakufelaki baninga na nga bazoya te baninga na nga bazoya te bakoya ndenge nini mpo oyo oza na balangage mabe nde nasengi bacomédien tozala na bolingo bamusicien tozala na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour nake makala nakouta makala na bimine nalobaki te yambo ete na démarre mosala na ngai fo na ye kozonga no na conférence de presse na remercie mutu nyonso oyo asoutenaki ngai kosoutenir eza na bandenge ebele bato mosusu basoutenaki na losambo na nzela ya mosika nzambe papa oyo asekisaka biso longole na likambo oyo ebele basoutenaki na financement ebele basoutenaki na bapele na bango ebele bakomaki bamessage ya baencouragement misusu mpe na présence na bango bayaki tellement ebele bajournaliste boza tellement ebele boyaki nazozanga na meme ndenge kosexprime lelo naye kocomprendre ke bandeko na ngai ya solo nazomona bango ndeti na ngamba bajournaliste nsamba pambola bajournaliste ngai na mboka oyo soki journaliste azwi problème ekomi problème na ngai nakozonga nsima te mpo na bajournaliste internet nzamba pambola bino ndeko na bino artiste comédien auti na famille pauvre aza na eloko te grâce na bino ndenge bopanzaki sango lelo baoyo balingaka ngai bayokaki mpe basali quelque chose naza libanda nzamba pambola biso tozala na bomoko tozala na bolingo tala baproblème nazokutana nango na internet soki nake na mutu oyo tosali eloko soki nafingaki bato ndenge nasalaka na comédie na ngai kofinga c'est trop dire mais koloba to baanalyse soki eleki na chaîne na ye mpo na ye azotrouve yango normal aza na problème te ma ozokóma na condamnation soki elekelaki na chaîne na moninga nalingi nazala ya bato nyonso na moment oboyeba bango qualité ya kanda na YouTube azaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso benga ngai to classer programme to sala émission na ngai mutu akende ko interpréter ngo na ndenga mabete ke lité ya kanda pona ko sala na émission asenga batu mbongo bolingo ona moni pona bandeko na ngai internet ko banda lelo makamwa mbongo abu Soko yoki mutu moko alobi ke avosala nanye mission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda maboko yeyo komela ngai telefone ezongi deja na maboko merci na bandeko ngai nazalaki na boloko makambo ya bandeko koleka libanda na bandeko koyeba te bandeko bafukamaki mpo na ngai bandeko basengaki babolingisi bandeko balobaki oyo esengelaki baloba bamisusu bafukamaki na batelevizio bamisusu bafukamaki na bapriere awa toye kobongisa toye kopanza te sikoyo bato bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya bato nyonso mais papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika mpe na remercie ye tika na remercie ye papa na biso
comment Kondi protège Boubou Liondela merci Nzamba sa nini ya koloba yango wana Nzambe tata apamola bino merci papa Rabima. Bonjour à tous. Bonjour président. Ah junior Moyoabu on a baoba et question na ngeza po. Je crois que ndeko na biso lité akanda bana tango azalai na parquet za parmi batoto ndeko sa nini adima. Mais ngamo personnellement na sala ki analyse ya osona nae. Yango na bana tout na eto de tous. Lité akanda Obama qui de tous les mots permettre à biso to tunango Obama de tous les mots qui ont été mis plus de part c'est fallu pourquoi. Et biso en tant que professionnel de médias tolingi toyeba est-ce que l'ité à Kanda azo continuer kaka kokoba kozala wario ou bien l'ité à Kanda les lois koye bisabiso que désormais na lobi na longwe wario soit na komi goloa soit na komi mutu ya kofi ndenge Christ Njora benga ke pa kofi de vérité wata yango question na ngango wana. Volume. Musika na micro volume. Mais les gens disent que grâce à Elenga Congo, c'est les gens qui ont été arrêtés. Est-ce que menteur il y a Elenga Congo télévision? Il fallait beaucoup lui on dira, et ça dit complice il y a Elenga Congo télévision ou bien il y a qui m'a envoyé. Merci beaucoup. Je pense qu'il va répondre. Première question, tu n'es pas papa junior. Non, si on a bien c'est d'autres composants à question pour gagner temps. Question est-ce que Fali a besoin de pour qu'on a Fali de combiner au Gaulois. Merci beaucoup. Nayebaki question oyo ekozanga te ekoya mais nakosepela na question oyo ba moment oyo nakozongela siko bemission na nga moko en personne wana nde sikoyo kokoyoka nini oyo nakoloba mpona likambo yango ngai makambo ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 nayebi yango ndenge elekelaka te bino nde peut-être bato bozoyeba ndenge nini likambo yango elekelaka nga namonaki yango kaka eza accident mosala mpona ngai mwa moke na koloba yango wana me nazo réfléchir sur yango nde na mikolo ekoya tokozanga te kaka kopesa baréponse na bainternet. Ça tourne deux questions. Clarté qui t'a trahi, ce que tu as combo naé. Et puis réponse il a fallu pour parce que je pense qu'elle a répondu. Voilà. Un combo artiste doit trahir Rio, c'est important. Merci beaucoup. Combo et artiste oyo a trahir ngai télévision ça na makambo ebele. Mutu na mutu lelo azana noko na ye avocat, azana noko na ye magistrat. Ndenge bo kende kuna nde babanda ko sambisela yo moko bando comprendre ka makambo nyezo lekela awa. Na boyi na tanga kombo ya mutu wana na télévision pour créer nga ba problème. Komela nga na WhatsApp nga pe na komelo kombo na ye. Boyo koma mayele na ye. Ozolanda azapende kona biso peka parmi ba groupe minene ya mboka, mais na ko senga okomela nga na WhatsApp. So komeli nga na ko tindelo pe na photo na ye. Ezala sans problème parce que naza pe mutu te ate mona koma lokwa na bela mutu me batu batei nga mesa tabati même na babokilo bayaki na ndako batei nga balobi chanze pe mukie nde na baki lelo moi olembe seke ezali. Merci, c'est on a besoin ma vie puis il a fallu répondre cette relation on a fallu. La relation on a fallu pour la Tanzanie. Merci Site Combo. Meilleure vie solution yam Nzamba pambola yo nazomona naza mwana mobali nayebi expérience à vie ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango tomona pe bato ebele na kati ya famille bakufeli être cher mais mutu abosana kolia fufuti lelo na famille azate Ozolanda, to supporter côté wana, ce sont des réalités.
tant que tozokola tant que tozovivre na mokili faut toyeba baréalité nini tokokutana nango na vie même nga moko nakufela mpe bato na bandeki kolinga mingi nakie mpe nazwi mwa nkoi na meli nakie mpe nazwi mwa biere na meli eza babiloko eza normal na vie tosala betide moko na ndenge mabe te. Merci ndeko ya msinzanga pambola yo. Oui, ma vie puis télévision elengi ya Congo esali bakanga ngai. Elengi ya Congo esali bakanga ngai te. Grand frère kulutu na biso Bubuli Yondela aza kulutu oyo adieba ngai penza bien te. Azwa pete ya kotala ngai te. Aye ko comprendre nga na retard que muto na weko utiliser même na ba publicité société na ngai. Muto na koko liane na koko melana ye aza mutu munene. Na mokili tozana bata ba sorti ebele. Nga na mona mutu aza colonel mais soko tali nzoto no toka soko bete deku akwei. Mais tant a cheka téléphone a lito iba chipe kitio moko banimba. C'est-à-dire biso balité ya kanda tozaka tangu to yaga place toza lokola tina te. Mais tant mutu akoya ko comprendre nde na moment na ko pesa ba valeur we bongi na yo. Elengi ya Congo na banda ko travailler na bango lelo te. Na expliquer bien boyeba. So koti na kati elenga Congo o mona ba vidéo na ngese ya ba 8 ans passés, ba 6 ans passés, ba 5 ans passés. Et dans ba site ebele. Même si on na ba la voix du peuple o mona yango. Naza na ba vidéo ebele parce que naza produit na bango. C'est-à-dire na mabe na nga na malamu na ngai site wana eza mieux placé ya ko protéger ngai. Mukolo site wana eza très simbelenga pro. Alobaga te abatama na sima caméra na mukolo ta loba. Mais loko esepeli singa pande ko na tali ba sacrifice na sala na site na ye. Ndeko ngai ne na sabo na zana kingasani ya suka. Na baneko kende ko tourner na batu na bandal na ma campagne. Soki na komi kuna na sisi ko tourner ba pesa ngaka lipa mwamba na mai. Ona sala ona sala lelo na supporter ba punition ebele. Na supporter ba passe ebele. Elengi ya Congo ako conduire nga na erreur te. Eza façon na nga na sala ka musala. Mutu mususu azoloba ke elengi ya Congo po eleke na chaîne na yete. Soki eleke na chaîne ni mutu aganye ba vie wana aningaka tenir mo wana te. Oko remarquer ba actualité nyonso eleka na mboka. Ya mitakalisation, ya ba problème mabala, ya ba problème ba comédien. To loba yango na ba site nyonso. Soko moni liso za d'accord na ngati na makamna na loba. Supprimer ba vidéo nyonso, ya ba 5 ans, ya ba 3 ans, ya ba 4 ans passés. C'est-à-dire elengi ya Congo akangisi ngai te, eza musala na ngai nde elengi ya Congo tanga moni ba bwaki nga na podium. Elengi ya Congo atali te. Muto bako ko bwaka ebo ete na se eza piscine to eza lisi ba Bethesda. Donc ndeko yoka problème ngo ezala ki ndenge nini. Nene expliquer ki elengi ya Congo, elengi ya Congo eza na problème te même yo pe mukoloko ya. Okotuna nga ba question moko polémique. Ozomona lelo ko conseiller elengi ya Congo te lo pe ko zala yo. Mais to mona ki tresim belenga telema ki palobaki pona ko kanisa ba bien fait. Ya ndeko na ye artiste et comédien lité ya kanda. Ayebi place to wuti, ayebi place to bandi. Ngai eza na ba site ebele ya minene bozana ngo na mboko yo bayebi place nga na lalaka te mais kombo na ngai etongisi bango ba mapango kombo na ngai etongisi bango ba ndako mais bayebi esika nga na lalaka te bayebi esika na vandaka te ozolanda c'est-à-dire internet nyonso eza mieux placé à soutenir ngai bonga pe na soutenir ka bango. Merci beaucoup nzamba pambola elengi ya Congo. Merci aussi sur les questions mon retour. Attendez un peu, il faut que nous montre. C'est Patrick Natouchi d'Orange.